Coucou, boya ebele, na sous les baobab, life together, boya bas, to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents bas stress, boya ebele, ko s'inscrire, boya ebele, botala ba coordonnées yangoana, email na biso yangoana, numéro de téléphone yangoana, boya ebele, bo s'inscrire, et kozala bien, maman, kolinga lisu ozala yo moko te, papa, boya, to kata lien wana, tozana nu ebele, ba diaspora, bozala ebele, to lingana entre biso, et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza, tozala together, tala kaka, soki to sto leki ba 45 ans, ti likolo, bana na biso ba koli, ba kena ba uni, ba université, et zo sala ke ba parents bazoti kala bango moko, solitude e bomaka malembe, ezali maladie moko, e bomaka malembe, okokufa mala moko te, oko souffrir, e ko bengela yo ba maladie ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladie ebele, vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors, Nzambe ye moko lobake, l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele, ba maman boya ebele, ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab, live together, okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele. Qui donc tout ça na makambo to soko buna na makamba ba chantre le kuta ba oya kisi Moïse bambie ba Moïse mbiye ba nani ba Michael Ambai ba oya mabe ba longwa tozwa bana o bazwa formation et pas ya papa muloto o bazwa formation ya solo muloto c'est un homme de Nganzamba la kisanga mama migo na loba toujours batu mingi balobaka même basali na nkolo balobaka mama migo yo zama mutu makasi me yo kozala musali na nkolo me ngamona lobaka nanu te nana komela vinu nalinga okosa Nzambe te biso kutu ba oyo toza ba mama pasteur te me toza ko vivre na mamibali normal soki na vai na mobali na nga moko na kotala de gauche à droite te soki na moni esimbi te na libere na ke kote mususu. Mama migolo baka nzoto ya biso basi eza ndenge moko na bino te. Mwasi akosala 5 ans sa mobali na kovanda bien. Wana baso bazalaka bato posa nzoto ezali baso bazalaka batia yango na mutu. Ndango momona lea mususu ba wara bazalaka lea mususu na babiti de mona mobali ya 10 ans mais mwasi wana vanda fidèle. Oh so bakata e nini baba sala e nini bakata ye lidesu po ayoka posa te lokuta même bakati mwasi lidesu koyoka nika posa wone babebisa bana baoba nzoto pamba mais posa mo zalaka likambo mutu biso na bino botu biso tozali motute mibali basali boka biso kokoza toza batu biso ba mama basi mibaye ba makambu te mwasi azalaka na posa ya mobali après ba règle ra kotaka fécondation o etikali ezalaka na mutu. Après ba règle ngo pe soki continue ba fa ba règle soki na bana na ndaku tangu to ezate est-ce que soki yonde ngo zali wana lemsu na makamusu na mutu ozaku na tawana ezate ndemo bino mibali bozan ndenge mo na biso te biso mibali bazalaka tout le temps et hier ko na tongo na butu na poko mais biso basi pour moi si penda ozala na besoin ya mutu ezalaka mingi après ba sanja na biso oko sentir moi kili mais soki mpoza na wape na Nzambe okipe na wape yango pe te même si oza nokaka mutu osalaka ya mope ata kutu osalaka tofani na kati ya ndaku osobase na makambo mosusu esalaka nango eloko moko te po biso lokola kwa mibali te mobali nde bazalaka na makambo na bango wana mai etondaka bango na mokongo soki ebimi te problème mais biso basi toboyi te toza banyama te tozali batu. Même soki nyama azaka be na besoin ya mutu mais soki mutu aza na yete
vraiment nga nazali maman hein expérience nanga nazo yebisa bino bankana na ngai ezaka nango gravité lokola hein lokola basi musu bangalisaka non lobaka ozonoka mwasi aposa nzoto siko bamama mingi oyo bakoko na biso mobali akufi aza na age ya 40 ans mais abali pete avandi ti akomi mpe na ba 90 ans asalaka mpe mobulu te bamama ngo baza ebele bakoko na biso tokomela mpe bambondo kokoko mpenza tambola te di avandaka kaka kosalela bino koliesa bino toboyi te meme balobaka makambo ezalaka mike wana ezalaka nde mingi ebala mibali mais na bamana basi po omona mwasi nzambe asala biso banzoto différent nde omona mibali badominaka biso toujours na makambo ebele so bamoni yo mwasi aboni yo mwasi oposa nzoto boyeko wana mpe ezalaka mutu donc yo moko mama ovandi na mutu na yo ozwi makanisi na mutu okomi okanisa kaka mibali oui mais à part ça biso bamama tokovanda 5 ans nakovanda nanga mais soki nakomi na makanisi nga moko na nzoto nakomi okanisa lea nazalaki na papa lea boyeboye wana kutu nde bomi nde koboma mais mibali baa lokola biso te mibali ya kozala lere nyonso to avandi nzoto esengi banini yango moni basango mingi baosala bacatastrophe po bango modele bakendaki moto azalaki se ezalaki kaka yesu mpo ezalaki nzambe ayi mpona kobikisa mokili eza ndenge moko te na mutu yesu aza mutu nzambe donc ngai na bamutu moko azalaki kaka oyo ayebaki meme mpaka osala makambo wana c'est jésus à part jésus il y a personne donc yango to moko mutu azali mutu sikoyo ntango yo toboni kozala mosali na nzambe vraiment mpona kotosa mibeko wana tolobaka ya facile te mama miko mpe aza mutu vraiment na place surtout bapaster bana mibali yango etangamaka mosali na nzambe efosaka toujours na mwasi bala na yo po soki oza na babesoin na yo mama azali si so babesoin na yo epa mwasi na yo mobali ya nzambe sa mwasi ezalaka bariske okozwa bamakango ebele ekobebisela yo mosala entre kote mosusu ozali mutu olie kosa bato okokosa no bato te yo kutu ozokosa bato me ozobanga bato keke nzambe ngai na préférera malamu nabanga na ngai nzambe ke mutu mpo mutu ata lelo fini nga ata lelo seki nga mais lobi esilaka nango mais au contraire soki nzambe aza na kanda na ngai ezali kufa ezali liwa yango monaka mama migo alobaka jamais na okosa nzambe jamais na okosa nzambe ki mama pasteur oui mpo na kosa nango te eloko tu soki otala mpo na théorie koyekola babible banini makotela yango cour mundele azwaka cour ti mokolo akufaka mais mpo na molimo biso tu toyebi koloba nzambe apesi mpe don ya koloba mpo na mabondeli biso tu tongana bota tokola na baeglise toyebi kosala bagene biso kutu na poto awa ezalaka deja bagene na libela mpo komona lia mosusu oza presse okende mosala ngai nazalaka lia mosusu ngai lokola mama migo aliaka toujours après midi avant midi deja libumu emesana te mpo na nini ntango nalamukaka na ntongo deja presse okende mosala ntango na okoma kuna service na ngai nyonso tu ifo esila service na ngai tanto lia mosusu na ozala nazoservir lia mosusu ifo naservir lia mosusu ba 30 et quelques chambres oyo kokipe bato bapatient sikoyo natia na balere na wana deja kopema te susi na ngai ezali na sisa nokinoki mpona sisa na lere na ngai nazonga ndako nakende kokipe bana omona ntango kuta kolia eza te otelema so osali bana ntongo ti nini olie te omona yango omona biso bato obelaka mingi baestoma mpo toliaka mpenza na balere te nga mpe nazalaka le mosusu na bandi mosala boye apeti mpenzi ezalaka te lelo mwa mokie ekozala kaka komela so nakende na ngai na réfectoire kwatokaka barestaurant na biso na beti mwa tozalaka na mwa na basaki na biso mwa bayeba te mwa kongo bololo donc mpo olongola mwa baesprit wana obeti mwa kongo bololo dar ezali na milieu oyo emelaka masango kwa milieu hospitalier eza te ngai na ye na mwana bwati tobonaka makambo ebele ya mosu ongi olia boye question kele te pa biso kele esila ngai nakozala bozosumba wana nazolia wana bazopasona motu libumu nalie nanga sandwich po tomesana nango tobonaka makila tokisimbaka makila nyonso sutu mais ere moko motu epetaka ya mosu otali mpo toza bato eza mosuni eza cher donc ozomona ndeko na azokende na miso na yo ndeko na bazopasona ye nzoto na miso na yo tokóma na biso lokola bato mo tomonaka bato mwa mitour yango tomonaka bapsychologue mingi biso batosolaka na milieu hospitalier
na beta ta moko na ngaka ya piyo koko esili ou bien moi mesure moke eza na millier moko te filmaka lokola milieu hospitalier eza na millier moko te oyo belaka masanga na barmoire na banyoso eza na badocteur ti esoki na moto anetoyaka barmoire na biso nyonso ezangaka nango mwa agene te wana kokosa bino te olingi aloba nini ke mutu mpe okosala banda ntongo olie na yo te bon le connaît de pexanga jeune so écoute na musala pe na sali bana tongo na liete na zo sala kaka musala et bon pona kaka jeune bana tongo ti 18h nena kolemba to kolemba te to sala pe to ko pe ba mama pasteur mais ko banga nkolo to yokola ko banga nzambe ngana sepeli na ndimuto quand même azolo belanga vérité abangi ngate koloba lobi olingio solisingo longito solisinga mena banga nza kombo aza likolo pona nini ko kosa na kilo na musali na nzambe entre ta koto na sana makabumi ya mabena se eza ko pesa nzambe pasi kote azali eza ko pesa nzambe pasi na yebite na mokili oyo soki na Afrique na biso communauté na biso ne komi communauté ya koloka na yebite mais na komisi nzambe po azo bimisa biso na poisa ba oyo ya mabe ngana lobaka mama migo atolea musu mwa boki na meli mais na kota lola na mwa si mabete soki na vani na jo na nga moko na yebike na jo na nga moko na otala jo na nga moko soki pe na moyibi ozonga déjà te jamais même si je manque na préféré na vanda calme ke na kende na ke sala kindumba pe moyibi soki naza na mobali na kotumisa mobali na nga na kotumisa de porte kite donc naza na mo babiloko mo bo nzamba akelanga na vie na kokota na ngape lola na kokota kona kana kondima faut ça kana kondima faut que bateka kana nzamba lobi ke toza na diko manima to tosa mais na kata 10 wana quand sota moi 6 et koza na bien et ko me mangata na ma porte lola pe na to bien belata na sentinelle quoi na c'est par rapport à ba oyo bazo ba ke baza ba 5 par rapport à ba oyo bazo ba ke baza ba 5 mais baza ko pesa nzambe pasi na makambo baza ko sala ya zo banga mama migo zo banga tonton zo banga tantine mais azo yeba te oyo azo sala nzambe na ye na likolo azo sepela nango te ezali mawa mingi na basali na nzambe bandeko na kotraine mingi na likambo yango te po Moïse Mbiye na Mai Kalambai balakisi biso basali na nzambe te mais gouvernement ezokotela ye etali bango gouvernement lokola ezo décision na basali ya nzambe wana mabe na bango bima na poisa bapesa bango mandu na bango mais tokomona lokola gouvernement vandi calme lokola azokotela bango biso mpe bamama mbi kotala biso bata basentiment te biso toka bata sentiment te ntango owa mokonzi otambusi mboka kitoko mama mbi alandi yo ntango otambusi mboka na injustice mama mbi akotika bino tozotala kaka toyeba na lokwa procès esili te tozotala na procès yango ndenge nini bokoyeba ndenge biso mosusu tokoréagir mais ekotouche mwa moke vraiment mama mbi azokosa bino te na makambo ya politique po biso bamama migo tozwaka bapene ebele ya bajour surtout biso baoyo nga mama migo aza mama audio na coulisse bato mingi bazala na besoin kobima poisa te omona ntango tosololaka ozosentir ke non ezali vraiment très dangereux na makambo oyo makambo eleki ya Mai Kalambai na basi na bango na ba Moïse Mbiye donc peuple aza na kanda surtout biso bato toza na diaspora wa vraiment ozosentir ke non eza très dangereux mais balobaka biso eza na kati ya mai basalela yango kwanga te totala nanu ndenge nini procès kokende moko tolobi na mama migo vanda wana baza bandeko ya président basi basali deja justice mpo bateyi Mai Kalambai elobi ateyi na lolendo Moïse Mbiye elobi ateyi na lolendo ezolakisa nini ke bandeko bolimbisa soki bomoni mwa mama ke mama migo aza mama ya ndako aza kolamba po mbana nakendaki klase ya kolia nga aza mama bio naliaka biloko mingi ya kokanga te basigishele non nga naliaka biloko mamo nalambaka nde soki ozosentir mama migo
asali moi azosala audio mo makelele bo comprendre aza mama ya bana mama migo aliaka biloko ba restaurant mingi te mama migo aliaka mingi biloko ye moko alambi bio bon bolimbisa pa mama makelele wana mike mike po nayaki mwa kobeta tour moke na cuisine mais bolimbisa bankana kolambela bana ntukaka bino mwa sauce ya kitoko biloko ya bio po akola kitoko bankana yango migo aza koteya toza koloba butu na moi mpona makambo ya injustice ezoleka na kati ya communauté toloba o toloba te makambo boye toloba te koma bapaster baréagir mabe bongo bapaster mobimba kitumba toloba te elakisi nini mai kalamba ilolendo Moïse Mbi elolendo gouvernement ngo ezalaka o ezalaka te donc bapaster bakoma na bango likolo ya l'état donc paster ata saline mabe obanga na ye l'état te est-ce que mboka ezalaka bongo wana mpe biso tondimango tokondimango te mpo biso tozalaka bamaterialisme te matérialiste te biso tozalaka bato tozotala ekolo mboka ezala na injustice te donc soki mboka ekomi kotambola na injustice wana eza mboka te po biso bati valeur wana tolingaka yango te tokotelemela yango biso bamigo tolingaka banti valeur wana te tokotelemela yango donc tozotala kaka procès un déjà ekei bien te po comment Moïse Mbi aza na procès akende koteya mai kalamba ya bengisi bajournaliste alokuta bato basentiment bakei po balakisa mokili bakolakisa banani po biso na mincho biso na poto nde tozalaka totalaka mingi bamiziki wana banini na kini mpena bamege eza pasi oyebi bien ke bavideo etelemaka etambolaka lisusu te soki biso tolobi totala biloko na bio te bokozwa mpe mbongo te tokoyeba ndenge nini tokosala me tozota nano procès po nani ye maiki wana mwasi na ye apokotaki ye plainte tokotala yango nzambe azosambusa bango kala mingi te nzambe azozwa baoyo aye atombola bango ye Moïse Mbi plainte tozozela plainte yango tozozela totala gouvernement naso bozala lokuta be ya solo wana kanisa biso bapeple tozala na biso bayandi mutu mu 4 face tango mokonzi ya mboka osali makambo malamu tolingi yo tomoni injustice topesi yo mokongo Kabila ndimaki ke tokotelema mpe tolongi ye donc Kabila amekaki na bana poto akoki te po soki lelo otile makomi kibokonzi wana eza mpona biso badiaspora bakongolo babima libanda soki kaka mpona bato akini mais non pression na biso nde ebangisa Kabila mais bandeko na soki baza na terrain bazozwa courage epa na biso topesa bango courage on est toza ensemble together comme parce que tu as touché makambo côté ya Nzambe ngana ka muta sentiment te ngana ai mwana Fernando d'abord papa na ngai koko na nga Mose ya dine na âge à 13 ans na zui baptême na chouapa na bassin et pas Mose Chimungu je pense wana na ki na ba 80 non ba 80 hein ba fin 80 13 ans nazwi baptême na Nzambe malamu donc nga nazwa baptême ya mai moko nazwa mibale te kaka na Nzambe malamu ntango wana nazalaki na mwana moke 13 ans mama na nga akumbai nga azosambela na Nzambe malamu tokomi okende me akuta abima na ye apengwa na ye me nga natikala ti lelo na Yesu ti lelo na Yesu bino bosi bomona moto abali mobali ya musulman mobali ya musulman alingi abala me napesi mobali condition bosala bamariage na bino bafatia na boyi te me nga kaka na Yesu mobali mpe adimi tellement lingaki nga mingi andimi alobi eza kaka Nzambe moko l'essentiel basala mpe yo mariage modèle na biso bafatia basali fatia bawara mpona bana bango bazalaka bongo bana bango babotama bamisilima mais napesi konse pa chéri na ngai nayebisi ngai abi ndenge oso olingi nga boye me kotika ngai meme boyosambela babiso na bino me ngai nasambelaka Yesu alobi problème eza te de toutes les façons babiso tosalaka eza kaka mpona kotia bobeto na nzoto na Israël so botali barabin basalaka bamission avant bakumisa Nzambe donc Jésus Christ azali le seul prophète oyo aya na bikamusi mutu mosusu aza lokola ye te oyo ayaka na nsima na ye ezali ba Mohamed
pas d'après ba musulman be bandimaka Yesu c'est seul prophète ya na miracle fa botama na miracle ba musulman ba yaka te Yesu botama na miracle bandimaka ngo mais ba tsape Mohamed pa baba na sima Yesu nzambe na bango atine bango prophète Mohamed lokola biso ba congolais Jésus nda yaki mwana nzambe mais après nzambe atine biso kimbangu to boya kimbangu to niya kimbangu to komaka kimbangu mnogo mais to saka to beta histoire kimbangu te biso ba oyo pona nini moto moindo zoba siko moni bondoki on ndenge komi mingi baena komba Yesu na komba Yesu na komba Yesu lelo yo baena bakisi ba science komi ka pasteur naza mo santote mena lo bakana okosa nzambe na ngate mama mi ko mkola kozala mwasa mosali na nzambe na kozala pe mwasi na ko mela bierte na ko mela donc na kozala ba condition o ngana lingeli mais siko te mana lingaka kozala hypocrite te po ani bozala ko ba sango te sango ateyaka mais amelaka vinu ba protestant ba pasteur protestant ngamoko mama miko na vandi libino série moko boye na osome pas pasteur qui butu na EIB on a pasteur na ngawana c'est mon papa pasteur qui butu mbilinga yoto bika makambo so le kata l'église so bomoni basali nzambe so basala ba bêtise pasteur telemela kango po bazako bebisela onde ministère yo zo yebate le quoi est pas pasteur qui bout maman kama miki ba matongi banini le ba banyo ke ba bandoke ne pasteur la ko négliger église est comme sikoyo moitié tango zana ozali leader ozali papa mokambi ozana ba diacre ba nani ba évangéliste ba tu il faut que miso ofuma kozama ta sentimenté po bato ba za nzinga ba bebisi na kabino pe misala ndozo mona lelo ba église mingi ba pasteur mingi ba sa ba victime ya ba injustice ba vrai homme de Dieu tala muloto c'est fini akufi nazo mona lokola sedene ta bangba balola oh muloto akufa ki nani muloto akufa nani batiela e poison di alvi beya bom meka kokima kimatena mwana mbali wana lobaka mingi lokola machaku muloto bakufa batiela e poison albomba te muloto c'est aloba c'est un prophète aloba metoyeba kango te ko suka muloto akufi bata Gaël bato nani na bano ya nini o bato bakana na biso bandeko na biso bayemba na muloto c'est baza vraie formation bota la ri papa bota la ba frère Corino bota la ba frère nani mobali ya Nadège kimia na Yesu naza ko yebisa bino boko so bango na salité te to boyite baza batu mais bayibi kote ba otia lokolo na mela mutu mboto te mais soki ba BBC n'éducation ba pas muloto désolé to boyite mobali soka sa célibataire o luki moi copine sa fiancé moko o mo nzo sepela na ye même so bala baka to ko yeba na kaka mkola mariage ngaku ndimanga na ngote ngalo ba ta na nga mama pasteur na ba na vérité na ko yeba na mkola mariage te e bo so mobali nga sa ne goûter ngana ko yeba na avant to za fiancé na lo ba ngo po ngalo na buya kande lokuta omoni makambo ezali ya biso ba beloko ya ne vérité mutu mundu alingi vérité te oh to vanda vierge ngapa le kuta mabe so kinzamba lobi un jour dans maman pasteur t'es papa pasteur hein que on a bala mosali na nzambe ou bien na salela ye ngapa na jona ngalo ko ngana sa femme divorcée oui na femme divorcée na wanga na ngote et puis na fa divorcer c'est bien na divorcer comme même na bible na adultère ko kiko boko boya nga divorce na ngeza ya adultère vraiment na ça na prière ko bala nzambe ko pesa nga mbala kitoko pe na yebi ke azali penza kala mingi te na kondima na Yesu biso bana nzambe faut ça na kondima donc naza capable de kosopi mobile na bali maintenant na bateso na mobile kaka to bali na mobile lelo lobi to balani non nada il faut qu'on voit na mobile ko heba na fa bobalana ko lettre ko na mobile wana to la la raté e bo so mobile ngasa na impuissant na boye lisusu bien nga mobile nga okine nga goûter po mobile na mbala sana bagua basi na yo mona nzoto muto sepeli mena kato sepelité donc to saka ba passer ba muka ya menga pa le kuta mabeko na boy ko so l'hypocrisie non ça na muka ya te ndamba limbisanga e pa ya mobali oyo alinga balanga mfuma so babi muka pour faire découvrir ye siko so na ndimi muka ya tant to koma na mbeto kuna mobali ya mso azana ye na ndimi kutuko na ndimi kutu na vana mobali oyo azali ne kutu lemso impuissant mais avotianga à l'aise na expérience oyo mama migo azana ngo ya kimunganga
technique ya kosala ba rapport za modèle ebele kuto kosepela koleka ta mobali aza na ngoto lwa kotelema wana ngam na ebisi bino mesobo banga moso abandi liboma eza liboma te mobali mususu pene eloko eza na ngwa malonga te mais mobali wana akosatisfaire yo na mususu koleka mingi na ba prise koleka ta mobali aza na eloko lokola nini ngando lokola mokila ngando wana ebisa bino donc wana déjà entre parenthèses ça ma solo à 4 yango mobali faut kolinga ye o sentir ye siko ngana sentir yo te kana moni yo elongi mkoto koma na makambu na chambre comme ko soso ngaba mino comme tshotsa ngaba manzaka siko na ko fa no libala bongo mama pasteur nada ndozo mona ba dege zo salema ba mama pasteur ba osala buzoba oh video ya kala ezala kate po lego tandaki mataku na yo libanda tango kelena ba sentiment mama pasteur yo chantre yo politicien bino ba tukaka oboza ba honneur même mama migo azali asoka tiki libanda boko kabolonga ta préventative bakoko na ba ngomona na ko asime donc même ezala ki video ya kala to ko zonga na histoire surtout le on est tingisi ba video ya kala zonga makama injustice bimi ya Moïse Mbiye na injustice ba saliba mpeniel na mwana nani Eliane bon mona buzoba ça na kata église bon bino bata sentiment bo ya ta musuku mama miko akoko malola bolinga na bino normal oza mosali na nzambe to boyite po banyo komo bima peso ka meli bona miso komo finga bango o pasteur kona monyoto njoka vrai pasteur comme na masangeza lisumu te mabele mutalangwa mais ça na pasteur mususu azana na vie na ye intimité ya ndenge ko batama ya ndenge ya calme mais buzo bezate mais ya mutu moko kene kolinga 10 20 lokola Moïse Mbiye cheleka ipwa akie ezalaka mai kalamba nyoko libiso mwana boye titi abete libiso ye ban et puis penyela boye mai kalamba ipona kimtumba te to yebi mamibali na biso ba bantu bozaka na bino bandumba lokola Mike azalaki koliesa penyela zao kipe penyela kembe penyela kipangi ne basi wana temele Mike akobo ma penyela inzala akomi ko beta inde penyela se revendiquer eza na ngwa eloko moko po yozo boma nganzala ozo kipenga ba mbongo na lisusu te entre temps koto ozo tianga ba mbasi belebele il faut na boya ndo mona ka balabaka sonza na makoki bala basi mi bale misa toza makoki te ko bala te bandumba toza kotala makambo ndenge eza kokende nasuka mama miga zolo bela bien toza na sango munene ndeko na biso ya auti ko kufa lolo na 2h du matin ba poignardier lisusu oya moi si José mi José Marie José nani leki na biso muke o yaki na nini ya Congo France wa ko pesa be mission wa ripi mwana wera bana balanda ba wera na sima mwana moka zaki to na sepelaka na ye ataba ko so na bango mais yazaka même mwana to boka mwana te lelo poza mutalibo mato boka ina kati ya fulu non tant bazoki chez dans kaka côté na ye ya nzamba sungi ata na hôpital mais akimi ni sanjela liwa mais ndeko na biso susu ya mobali ye a ju chance okima liwa te ba chepe mbeli lobby na café na France nazolanda nanu histoire ngo pone ba ko pabola bino na ba photo na ndenge nini ko lekana na sape ba analyse nanga po bino bato bozana ba Congo na ba fond na ba Angola na ba Brazzaville partout ozana na kata mokili o pas diaspora tondi to ye ba kamaka mezo leka o na unité te aza quand même na kata ya taille ba ke leka ki boye na Congo leka ki boye na France leka ki boye na Belgique na Amérique vraiment naza ko zela nazo ba biloko tuna kangisa na tindi la bino ba photo ya oya bomi na oyo abomi moninga et 100 000 lelo na 2h du matin na France na café moko boye et 100 000 na France ba bomi ndeko na bino congolais bango na bango ba bomani ba districte ka ba ko districte mo ya café ba bimi libana moninga pone de moninga bomi ya blo ataki pa boma ye to ebite so ba congolais ba comme na molimo ba rwandais ko boma bango biso na biso to ebi makambo wana te molimo ba rwandais molimo ba bandibu to memi ngo na kati ya mboka foto telemela likambo wana bono ba kaka prière te prière na ezala na mutu dans la nzamba sa sala o etika libiso batamokili to tika nde jalousie eza prière te jalousie ezali longo nde jalousie longo na motema mabe longo na motema lokoso wana nzamba kovanda to sambela te to changer ma comportement na to comme ya ba jalousie to comme andila to bomanaka vraiment nzambe asunga mboko yo Congo to teme na même makambo ya politique makambo nyoso tezo le kata ba communauté po boye ba ngo ke o le kaka na Congo za ko affecter biso to za libanda Congolais za yile kola chakwa misu rouge aye lelo na tongo na midi déjà bazelo munoko boloba ndenge biso ba Congolais to zali to adaptaka makambo batu noki ya malamu to boka to kaka ya mabe donc to koyeba ko kabolango sima na to landa ndano na iba nanu pona linga fana sala émission na landa nanu eloko kweza ndenge nini po eke na buzoba te to lobika ka Moïse Mbiye mama mi kwatini message to za na yo ko kantata loko zo basanga bibembe ba te bambeli to kotika yo to ko zobaka émission surtout mwaka ba Moïse Mbiye feza na kati yo mai kalambai de quoi déjà peigner la porter au plainte to aussi
kotia na yo awa kuna na Congo za no mukonzi za no mobutu et ça les loko te mais gouvernement bo fungola miso Félix fungola miso ba biloko mike mike tozo ko mona ba faute wana zo pesa biso motema pasi poto atako de ba mboka ngoto ko investir ezo pesa biso mboka ko Kabila zali vraiment papa fungola miso c'est Denise o mama présidente zala kota mobile no zala mama po oyo baso ba tiraki baza lokola yo baso yo moso yo baso yo o bazo violer baza ko pe bana na yo boto pe na bana donc eza pe na place na yo botika justice salema injustice zalate pour tout le monde déjà injustice comme tu bon déjà bater normalement Moïse Mbia au côté te Mike Kalamba azona suspension de buzo ba asambusi ba chantre na ba pasteur mais botiki na bino ya te même bato baso seka biso makambo le kana Congo mais tozo la kaka procès ne to ba oyeko procès so le injustice ah vraiment so na 100% na okita na okita mwa ndambo vraiment na pesa bino ba bisou tota maboko na basala nzambe mingi bazana coulisse ba simba akisite bazali ba podité a bozonga bokende koluka basali na nzambe totika na makambo éternel toyo ndozo mona ba Mike Kalamba ba comme bazo ba comme lolendo so ba zakitanga ba producteur ba osala lolendo to ba producteur moko yanda bango lisusu te total ka ba dette na bango total ka ba mission na bango total lolendo ba utia soki wapi na bino pe ba to ba sentiment oh pasteur nanga so ba sali mona yo ko sepela biso to kote mela ba nti fale to ba mokaba ba kisite po biso mo to na besoin ya kisite to na besoin ba sala nzambe sans kiss sans kiss même au sali mabe senga nzambe bolimbisi senga basali na église bolimbisi opemi mo ndambo zongeli po muto so na droit ya ko senga bolimbisi ndenza limbisa mutu sa boda sambu metango yo sengi bolimbisi tele olendo na ba kiss na bino boke ko zo ko isa bato na ba kiss na bino ba prophète lokuta bokom ba riche basala bato ba vrai chantre bazo mona passe bazana coulisse mais kala mingi te ezo bongo na ya manzambe ya malamu bazo bima bina mabe bozo kende na libulu ozo mona boya fa bokufa bisous tchuss.